ba papa, ba maman, tout pour annoncer 5e vague. Ya Kanyamaka cessé et Yemabe. Tosengi nabino bopekisa bana batika kuluna. Bana OEP balinko yokela bino te, bo livrer bango na la police pour être bakende kozwa ba formation gratuite na Kanyamaka CC pour que bazala utile na société. Mokonzi mboka Papa Félix Fachi Beton elongo na le nouveau vice-premier ministre intérieur Maître Jacquemaine Chabani balingi koyoka kuluna ata mokete na matoi na bango, balingi pe koyoka insalubrité te yango. Le commandant de la ville-province de Kinshasa a sengi na bino nyonso bozo ba numéro oyo, ba numéro y appelle d'urgence ya police pour na ko dénoncer na BO nyonso bozo mona. Numéro ya liboso na bandi 083 16 26 828. Yami Balé 0900 00 39 21. Yami Satou 085 73 72 249. Quatrième numéro 097 26 34 600. Tozali peko travailler biso population en collaboration na la police ya ville à Kinshasa à travers groupe WhatsApp Otobengi info à temps réel. Na kati ya groupe wana ba konzinyo sur la police bazana kati pour que bo pesa ba information na bino à temps réel. Kozwa information te o ya lobby o pesa ngo non. Kokotsa pe masolo ya politique na kati ya groupe wana non. Soki bolingi ba intégrer bino na kati ya groupe wana bo bengi biso na numéro oyo 099 50 077 na bandeli. Soki bolingi to intégrer bino na kati ya groupe wana ya collaboration population na la police pour na ko dénoncer ba mabe nyonso, numéro yango 099 50 077. Grand merci na général Blaise Kilimbalimba na ba adjoint na ye, vraiment en tout cas na commission mixte oyo bino botier 14e région militaire na la police. Nous saluons la makitoko. J'ai dit et je vous remercie.